biso tosala kaka reportage complet libanda bato ebele église esanzi bato yeyo michi oyo mpona nini bozwi église ya mokebo oza kuna te na bandi eza parce que namoni bato baza libanda bino moko bomoni soki na pose question aweti ya bandi natuna te Félix Soir oyo ayebi te bana Congo Félix Soir reportage ezalaka boye obandi na kati oye libanda bato nyonso bamonani en direct de l'hôtel de ville Pézalia en direct le gouvernement Bruno Boula, je vous salue tous. Moi gouverneur aba Félix Soir tomoni namoni ke komba pe esili bana Congo bakomi na cravate balobaki bakolata cravate jour gouverneur il y a génération Félix Soir. Tout d'abord mes condoléances nalandaki yango natindelaki yo message mes condoléances bato ya lamuka baya kobeta ngai lisusu awa représentation ifeza la tout wana eza biso représenter le MLC bato ya lamuka namoni bato ya lamuka combat intelligent MLC pour représenter le président Jean-Pierre Bemba. Bon, biso to filmaka bato nyonso kala mingi te na kozwa frappe te ça va bien dans les magasins bino bokoti église mpona nini bokoti église te mpona nini les Allemands le mot le père de la démocratie maître bazali awa bato nyonso il faut déwengetiser la République démocratique du Congo déwengetiser virus ya wenge ekoti na communauté bana respect eza lisusu te mwana moke ya kofinga tata na période na biso ezalaki te bato bamemi yango nde bawenge donc kodivize bino baza continue kodivize bino boza kaka kondima yango na bana na famille boza kolanda nzela na bango boza kolobaka toza na Europe bana baza na conseil ya korecevoir na baparent te na bavieillard te kaka po epai na bino yango wana yango tobebi yango tolobi alors il faut boyebisa bana yo même bino ba journaliste boyebisa ba congolais nyonso que si jamais maintenant tu échoué boyeba ke tikali ba esclave éternel de sikoyo yango toye na système ya kodewengetize vie na biso basali mosala na bango babengi babelge bayaki awa bayaki bazalaki contente batiki biso na situation ya mabe oyo eza kocontinue nde wana ebiso mpe tozaka kolanda mibeko ya pamba oyo bapesi biso wana non il faut vous changer bino nyonso. Merci beaucoup papa na conseil. Papa n'était pas de la province du Kasaï, n'était pas de la province de l'Équateur ou de Congo ou de ceci, il était congolais. Il est mort dans ces sentiments-là. Si vous tous, quelles que soient vos provinces, quelles que soient vos tribus, si vous vous mettez à suivre ce conseil qu'il a donné toute sa vie, je pense que ça ira. Merci beaucoup. Negezali awa tozana parlementaire basi ya poto boti kolanda nalakisaki bino émission tosala na 2001 basi ya poto parlementaire na biso azalaki awa yeyo. Ça fait longtemps, hein? Ok, les amis. Hein? Nazali, mais bon, ça là, et puis l'activité, et puis à partir, ça prend beaucoup de temps, mais Nazali. Nazali, mais on a toujours comme la devise est simple, il nous a laissé le seul message, prenons-nous en charge et le peuple d'abord. Merci beaucoup, toujours Kende Kaka. Batu baza ebele ndenge bozomona
ndenge bozomona bato baza ebele tokota na kati omona nasali reportage oyo nini osali tozali awa na mese loba vite vite il faut nazonga bino tu oya maman un petit mot tozali awa toyaki kopesa dernier opesa kaka dernier au revoir na papa na biso voilà quoi na koti na kati oh toujours bango baboma mouvement ya Black Story bonjour oh ça va tokoti na kati oh papa boni ozali oh ça me manquait mouvement oyo ça fait longtemps ya kobima boye soki na bimi nakomi place moko nazwi frappe te kaka lelo normalement batata bande messe esili ndenge bino moko bozomona messe esili bato baza ebele bauti epai na epai po ya koya koassiste na messe ya korendre dernier hommage na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tozali na bakombatant ebele bazali awa balobi ndenge ezali bato baza ebele namoni bato ebele papa yo un petit mot bouti yo uti wapi bouti Allemagne omoni eloko oyo ezali dernier hommage ndenge babengi yango na français falaki présence ya délégation allemande yango moni toye tozali na kombata presque nyonso ya Allemagne awa tozali na papa Eugène Lipemba azali awa tozaki na Masamba Guilin tozaki na Lunga Baltazar Mbudamutu moni tolobi tokokaki kozangisa okazio oyo tozaki bato ebele eme moloko oyo bauti kokende na canongismatis alors délégation na biso ezalaki ebele tolobi mokolo ya lelo kozanga ezali péché kozanga komonana mpo mutu oyo lelo toye kosalela messe soki tolobi tosala histoire ezali bible mutu akoka kotanga bible un jour alors omoni tosepeli makasi lelo mpona komona presse minene oyo ya baami de weti base donne pene mpona kozala awa me oyo bayimbusu bafandeli kofinga bato baplace yango oyo nde tokali kokutana na bango toyebaki bato so des journalistes alors lelo nous avons l'occasion de parler devant les amis de weti un grand expert, un grand journaliste invertébré. Namoni ba force de défense à IDPS la force de défense défensive yango esimbi sécurité mais toyoka ki nungu ke bakoya ko attaquer biso tozalaki wana tozelaki bango tobala makambo na yo lelo te anezokwela biso tozeli bango tomoni ata mutu te mais mpe bakoki koya te eza po na papa Etienne Tshisekedi biso nyonso tolingaki kolongola bachemise baza mbangu nini babuminene baza nango bakima mbangu biso oza nango ya élégance osala bi 100 mètres naza wana tobandi na bango nano mbangu akoezala esouffle bitumba te telema tokimaka 100 mètres nano abatosimbana bon lelo eza ojour ya polémique te tokota wana te
Yo Lovinini, force défensive IDPS Belgique. Hein? Merci les amis de Wechi. La force défensive en fait, ils ont englobé tout Yamboka. Donc Moni, Bandeko, Lelo Basungi Biso, ils ont plus de délégation allemande pour la sécurité dans la salle. Et Sungami Vomé Belé, Bandeko Msoupe Bakei, à France, Bazala qui va au en fait, pour le moment, tu es sur le Marambo Yamatanga. Donc tu es qui pour la messe de marche. Ah, maman Mariam Tuningai, boni kuna ndeko wechi, mosala kitoko. Mosala eza kitoko na batu ebele na mama Dorcas yazali awa auti Kinshasa. Mama Dorcas pesa bango mbote. Mbote nazana esengo munene. Contrairement à ndenge bato ko penser que eza makambo matanga, mais non, oya tikeli biso za na mutuya. O nyonso lobaki siko ko salama, mboka na biso ko décoller, ko changer. Donc oyeba siko qui était blé, qui était livré, nyonso to ko changer, transformation. Azalaki mutu alzai ko lobaki il aime travailler avec la femme et la jeunesse. Mais siko yo makambo so tikeli biso beaucoup de tiseke di babimi balamuki to ko sala siko oya la kisaki so on va mettre en pratique maintenant pour monake. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, tout le temps, vous avez un micro, vous avez un lobby, vous avez belé. Bon, un dernier mot, Papa Etienne, c'est ce qu'il dit, héros national et Salioni. Ah, yo, c'est lobby. Il y a père, il y a démocratie. Oh, Atikel Bisson Nenge, c'est un engagement qui est Moutuya. Il y a un héritage mouné na Atikel Bisson. Yolanda Kaka, Malobanaye, Togolonga, Namoka na Bisson na RDC. Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Mana papa, bon c'est souci na bino lisuste pour la potion na bino. Ton confectionnera ba produits cosmétiques sur mesure. Donc potion pas na biso aza la solution na ye. Au bangate. Donc maman, utiliser ba produit, ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Au bangate, dernière chance ya potion na yo eza na grâce beauté. Tout ça la ba produit naturel à base de fruits pour réparer ma poso. Ma papa bobo salate pour la mandef pour réparer café ma bouton ya mandef. Ma maman toza wana pour arranger poso pour faire sa uniformité. Kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue la grâce beauté. Si vous voulez contacter biso facile. Donc OK la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris. Sinon vous contactez na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 au diagnostic. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwilio na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, ton mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya ko tombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya ko tombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Voilà. Héros national confirmé. Parce que là, qui même la kin batbazo, commis Tungisa, au hasard héros, on a pu monter ça les héros pour finaliser ça. Le mot héros, ça signifie quoi? C'est un courage exceptionnel. Courage au Yazoua pour défendre la démocratie. Il y a un épisode pour confirmer que c'est héros national. Et puis dans le matin, il est retenir. Bolingo, ils n'est pas congolais. C'est là, nano. Bomoni.
touti kolakisa bino image ya 2010 ans papa Etienne Tshisekedi ayaki le 1er avril 2000 mama azalaki ndenge bozomona azo défilé azalaki jeune fille mama esali yo nini komona baimage na yo ya 2019 ans après ozakaka la constance euti na papa Chichi papa Chichi Constance nende akabeli biso mwa moke yango wana epona Congo toleli Congo na misopo pasi esali na motema toleli Congo toyebi Congo ekotelema mokonini bana biso bakokende wapi bakosala mosala epai wapi tokosuka wapi tofungoli baarchive nyonso ya papa Etienne Tshisekedi ya 2000 toti ya 98 biloko nyonso les amis de Wechasali ya papa Etienne Tshisekedi tobandi kotia yango na internet neti yo namoni yo esali yo nini idée oyo ya baarchive c'est un grand plaisir mpona kolakisa ke tobandi obunda lelo te tobandaki kala biso obandaki kala sikoyo mpe tolingi topesa mpe flambo na basusu bakota mpo tozaka na mboka baoyo bakozwa flambo bayeba ke bato bazalaki bino boye na marché na 14h bokanisi ke marché bandi na 14h or bamama oyo bazalaki na 4h du matin. Ça fait, je ne sais pas décrire ça, c'est une joie indescriptible. En même temps, il y a Sakei, mais c'est notre icône. Moi j'ai ses paroles, c'est quelqu'un que j'ai vu. Hein? J'ai des photos avec lui, je l'ai vu à Kinshasa. Maman, moi je image yango moko ezoleka 2019 oui voilà. Esali ngai esengo ngai weche esali ngai esengo bulo na ngai merci beaucoup oh là là qu'est-ce qu'on a combattu mais on a combattu le bon combat vraiment le bon combat. Joven Sazawa. Joven Sazawa Kinshasa. Oh, you na Joven si vous avez. Oh, nayebi. Grande sœur ya Joven, c'est toyebani. Tozo kende, nazoya, pardon, nazoya, tokende. Pour la première fois, ma maman batata bandeko, na ye place moko, baswinga na bilamba te. Et ça la moi esengo. Et ça la esengo. Bonjour. Comment ça va? Très bien, maman. Oui, monsieur Kaninda. Mbaye Kaninda, une des fiertés de la République démocratique du Congo. C'est un confrère, un aîné, un professeur. C'est lui qui présentait le journal télévisé, Parti International, si je ne me trompe pas. Exactement, mais il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Hein. Moi, je suis de votre génération. Exactement. Etienne Tshisekedi, héros national, en tant que journaliste. Mais je crois que c'est exactement ce qu'il faut dire, dans la mesure où il a apporté quelque chose de nouveau. Et ce qu'il a apporté, c'est la fin de la peur. Et son héroïsme a été justement de rompre avec la peur et de communiquer l'envie de ne plus avoir peur. Et on sait que dans toute l'histoire, en fait, dès qu'on cesse d'avoir peur, alors c'est la libération. Ce qu'on a vu avec la France, lorsque le général de Gaulle arrive, en disant qu'il faut se mettre debout, eh bien on a libéré la France ainsi. Donc je crois que c'est exactement ce qu'il faut dire. Merci beaucoup, M. Maïkaline. Tozoluka batu mosusu yeyo ndenge bouti komona reportage na ngai nalobaki na bino témoin de l'histoire yeyo bomoni ba image na ye ya 2000 namoni ba mama o ya 2000 ba mosusu na yeyo Gérard Kananga esali yo nini komona ba image na yo ya 2000 lelo 19 ans ozakaka ndenge ye moko alobaka la constance nakoki koloba boye naza na esengo
ya komona mpe ke baimage yango ezalaka kaka oyo ayebi bitumba oyo totikaki yango te tozobunda tobundi ti tokomi nango na suka yango nalobi ke oyo ndenge bauto te ya biso awa nalobi ke mokonzi na biso azalaki patrimoine national azalaki ya mboka te ya ekolo te ya clanisme te mais azalaki ya mboka mobile alors yango na kosengaki bakongole bakomprendre tozokunda tokokunda mpe kaka po toluka to assoir mpenza todeboulone donc deboulone eza blague te tokendango malembe bolobolo un de ces 4 matin tokoya kodeboulone na kini bao bayebi merci beaucoup awa tozosala kaka reportage ya baarchive tobandi kolakisa je ne sens pas un courant d'air quelque part là. Tout ça en direct, papa. Tout ça en direct. Merci. Papa, Tobandi Barchive, il y a papa Etienne Tshisekedi, il y a les amis de Wechi. Un mot. Bon, en tout cas, papa Etienne Tshisekedi a dali patrimoine national. L'archive, il fallait Zalaraka. Le gros Zangate, pour y ait des moutades, prenez-vous en charge. Merci beaucoup. On se prend en charge. Tozo Kende Kaka, Tozo Kende Batubakomi, Ebele, Tokomi na Suka. Qui en a boya? Merci comme ça, je vous décharge. Toza en direct, hein? Oui. Oh, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, vous amis de Wizard. Oui. Etienne Tshisekedi, héros national. Un petit mot. Non pas seulement héros national, mais plus que héros national. Il a marqué l'histoire. Si le Congo a eu l'indépendance depuis le 30 juin 1960, mais cette indépendance n'était pas totale. Mais Tshisekedi a mis l'accent sur l'indépendance du Congo. Il a ajouté quelque chose qui manquait aux Congolais. L'état de droit, l'égalité. En fait, il a libéré le Congo. C'est tout ce que je peux dire en un seul mot. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toujours continuer kaka. Namoni batu ebele na ndenge nazo yebisa bino tokomi na dernier virage. Virage oyo soki to raté maison de repos. Toyaki Papa, l'heure na ebaki yo mandevu ya pembe ezalaki te hein. Ozomona ki tokomi na dernier virage soki to raté maison de repos hein. Rendre dernier hommage papa na biso comme biso tozala na Congo te topesi bato ya Congo mbote oyamba nzoto malamu okunda ye na kimia mobulu ezala te nzambe azwa lokumu na nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Abattre la Congo, abattre la Fachi, faux prophétie. Merci beaucoup. Tokomi na ba prophète bakomi moi ebele mutoye aye na prophétie na ye boye na boye awa liloba se moko olinga te olinga te tozaka na liloba moko olinga te toza en direct mama olinga te tozaka na nani mokonzi na biso ye nani Fachi Béton balobi bazotindika ye aza président te okoyebisa bango wana ndenge bango bazolobela ye yo somola mutu andimi mutu eya pasi na bato bandimaka bato donc wana eza likambo ya kokende wengelisation kondima moninga te eya pasi na mingi surtout na congolais eya pasi oyo bandimaka donc oyo bayebi kwa ona bayebi te yango bazondima te nazondima mpe mosala ya papa weti po papa weti asala mosala nde kitoko epuis abangaka mpe mutu te afingaka mingi te alobaka ne verite wana eza makili ya biso bana mongo maintenant a partir ya tobanda kosilika
parce que papa Etienne Tshisekedi totiaki ye na esika na ye te. A partir ya lelo nakosilika lisusu te. Wana aza héros, wana penza aza héros, penza papa wana. Balinga te. Balinga te en tout cas. Félix a sauvé le Congo. Bolinga te, il a sauvé le Congo. Amen. Merci beaucoup. Tous continuer kaka. Batu bakomi ebele. Batu bazo silate. Muzo yaka wa. Deli lelo tokuta Maman batata bandeko oyo eza badio nano esala mate mais esalami lelo na nsima caméra avec doyen na biso vraiment c'était un homme à féliciter. Merci beaucoup parce que vraiment na senga la Congolais bazolanda va comprendre ce que je veux dire et que le monsieur que vous voyez ici c'est un monsieur que je respecte beaucoup parce que je dis toujours que dans les médias à Congo aujourd'hui, les médias à Congo, il y a 3 journalistes que je respecte beaucoup. Oyo basali travail remarquable. Je ne dis pas que basali travail parce que le travail est remarquable aussi, mais la situation à Congo de 2011 à aujourd'hui, encore je prends depuis Joseph Kabila est arrivé au Congo jusqu'à aujourd'hui. Je dirais il y a 3 journalistes que je respecte beaucoup. Oyo baza vraiment très informés, baza na même formation à Kassi. Premièrement, je dirais à M. Nangaï Doyen, c'est lui. Après lui-même, je dirais aussi à mon frère aussi, Eliezer Tamboué, et moi-même, Andreas, nous avons une formation à Makassi, et ça fait de nous aussi, il faut le dire aussi, que les hommes d'actualité politique, nous sommes des acteurs politiques, nous ne sommes pas que les journalistes pour la Rossoli Sabatou-même, vraiment nous faisons notre travail, les journalistes, que nous pouvons aussi redresser nos leaders politiques, nos politiciens, de pouvoir au sein de la. C'est pour ça que je dis ça, vraiment, sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Grâce à toi, au Lakissi Congolais, encore une fois, que Rwandais, Bakama village, mais il n'y avait pas de preuves palpables, mais grâce à Yondé, moi je m'en vais faire. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Ça justifiait d'ailleurs ce qu'on faisait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu dois continuer, Kaka. Awa, Batubaza, ebele. C'est pour la première fois naye sika bayambi ngai. Bon, boulot erotika la kaka boulot, ndenge nazo ebisabino, toko wengeliser les Congo et wengeliser. Maintenant toko déwengeliser les Congo. Déwengeliser la déwengelisation de la République démocratique du Congo. Terme à sika. Wengelisation, déngewelisation. Débat deux termes à sika. Pour le moment, on a le système, il y a wengelisation. Donc il y a un remède de wengelisation. Terme à sika. Yango an. Bon, tolingi ko kende nase. Wengelisation na wengelisation na déwengelisation. Deux termes à sika. Wengelisation, déwengelisation. Deux termes à sika. Oui. Bonjour maman. Okolobanini bazolanda yo. Balobi boye. Tolingana, tozala na bolingo. Toza ba Congolais. Kotika koluka ba division entre biso na biso. Président na Congo eza kaka moko. Félix Tshilombo Tshisekedi béton. Bino bolobi béton. Bino bolobi béton. Bamosusu balobi bazotindika ye na mutu moko boye. Nani azotindika ye? Mobali munene mulayi bo nani atindika ye papa? Ezalaka te. Balonga kuna. Batika ba discussion ya pamba mboka eza kaka moko Congo, président eza kaka moko Félix Tshilombo Tshisekedi. Mais batu mosusu béton na béton.
beto na beto bozoyoka papa Cyprien weche bolinga te beto na beto eza kaka moko oyo biso nyonso toyebi oyo tovotaki 100% Fachi. Est-ce que Azana akendaki Afrique du Sud? Oui. Na kiti wana. Est-ce que oyo bazoloba azotindika ya kovanda wana ou bien Fachi? Nani kutu azoti biso toyebi te biso toyebi ke président azaka kaka moko na Congo papa. Eza pona nini? Eza pona nini tokomi boye? Motema mabe. Hein? Motema mabe. Eza pona nini? Motokomi kokoyina na biso to. Kondima moninga te. Eza pona nini? Tozaka kaka na Congo moko wana. Toyebi te pona nini? Président azaka kaka moko oyo toyebi. Félix Tshisekedi, Chilombo, Antoine. Béton na béton. Congo vraiment. Bolinga. Oya lingi ta kende Braza kaka. Akende Braza pembeni. Même Braza kuna il faut ka bolingo. Kasi nena zolo bani. Bolingo. Oui, bolingo ndele ki makamu nyoso. Bolingo, il faut to bolingo. Il faut to zongisa bolingo. Merci beaucoup, il faut que zongisa bolingo. Bomoni. Hey. Bolingo. Oyo nde ba doyen. Eza en direct. Oyo eza en direct ndenge ezali awa. Oyo nde bazobenga la constance. La constance dans les combats. Bango. Aussi. Ok. Professeur. Oh, oui, professeur. Vous savez la ligne. Professeur Ewan. Oh, balobi Constance. Nous sommes toujours là. Le digne fils de Etienne Tshisekedi. Bon, maman, batata bandeko, tokomi na suka émission. Sinon, émission ezali susu kitoko te, hein. Les amis de Wechi, toujours en direct dans Molenbeek. Le leader de la communication online en Belgique et au monde. Merci beaucoup. Et nous reconnaissons, même sans t'avoir signalé, on connaît en fait la publicité. Ici, nous sommes aussi correspondants du journal télévisé de Bruno, actuel média de PDSN à Bruxelles. Moi, je m'appelle Marie-Paul Mouta. Tokomi Wapi, sa deuxième version de Bruno. Merci beaucoup.
de Congo. Reportage ezalaka nde boye ifo bato nyonso baza na église bamonana bino kaka bango na bango esali bino nini? Vous êtes en direct? Oza na esengo makasi etitifa mpe manakimia akima mama telema asepela asala makambo mosusu tozali kaka na église ndenge ezalaka reportage ezalaka boye bino kaka bakonzi oyo ayebi ye te représentant ya bana mongo azali awa ye aza mwana ya papa na kati ya mese ndenge bozomona Merci. Bonjour. Bonjour. Ok. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Donc, ndenge bozomona, l'église est divisée par deux. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit. Dieu devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Docteur Jean-Pierre Samba a représenté. Bonjour. Evangelisation bakotisi na église balobi wechi mutelamuka. Batiki mutelamuka kote mususu ba pandina. Bien, maman. C'est la dernière hommage. Vous êtes en direct. C'est hommage pour Bakundaye na paix, na bien. Merci beaucoup. Ndenge bozomona na libanda batu ebele awa tokomi na libanda. Oh, espère na biso ye pe azali awa. Bon, ça va? Namona ikusi. Namona ikusi na biso. Bien. Ça va. Tout ça na messe après. Et ça en direct. Toujours. S'il vous plaît. Salut, attention. C'est bien comme l'idée Presse France. Oh, pas de Wechi. Oui. Ah, vraiment, nous sommes contents de
ils sont très contents. Ok, ça va. Ah, les amis de Waichi. Bonjour, maman. Vous avez été le premier. Bonjour. Bonjour, maman. Vous me connaissez, ça fait longtemps. Oui, oui. Mais avec Nicolas Lissiki et tout ça, vous aviez fait des émissions, voilà. Ok. Et ma maman vous regarde souvent, donc elle voulait souvent, c'est pour ça que je voulais vous dire bonjour. Merci beaucoup, maman. Ça me fait chaud au cœur. Oui, ça va. Voilà. Qu'est-ce que votre mission? Qu'est-ce que votre mission? Vous êtes journaliste? Oui, oui, oui. Ah, de OK? Congo. Ah, ok, ça va. Vous prenez ça? Attends, après. Oui, prenez ça. C'est un homme d'affaires, un pasteur nigérian, il travaille avec lui. Il a bien me représenter. Il soutient Félix Tshisekedi. Ça, c'est moi. C'est un pasteur protestant nigérian qui est représenté ici, qui représente son église ici, leur église. Ok, ça va. Bon, j'ai déjà filmé là. D'accord. Hein? Bonjour maman, bonne. Eh, maman, nati yo filme na yo, zela na no, nati filme na yo lobby. Video yapi? Video yapi? Kabuya. Ya wapi? Kabuya wapi? Sika tokendeki na matongebo wana elekaki si eza na nini elekaki namoni yango sikoyo elekaki kutu yo nati yo lobi nati yo image na yo lobi nga na mi non nabandi kosala hommage à papa Etienne Tshisekedi le 1er avril 2000 ozalaki na micro jour papa Etienne Tshisekedi aye na aéroport ozo Antoine lokuta eza awa nakolakisa yo le 1er avril 2000 Félicitations hein? À sauver le Congo. Félix. Maman, Natia, tu reçois l'interview. Attends. C'est bon. Pardon. Bon, te couper, te retirer après.